Moto andem déjà était mafuta sikizani ngabino gandama avec un grand G kana kadra actualité bande ko baba na limité les canettes et les gars qui n'endenga liboso to lisusu lelo obozo kawana ezali Martin Bakole mais oyo nazo sala ngo na Congo te na Angleterre et là vraiment sérieux pour téléphone nazo sala la live ne dans ba message na ngai na la sabino likambo na ngai eza boye l'autre ezali siko 2 semaines si je ne me trompe pas na sala siko 2 semaines oyo na vu proposition ya kobundela titre mondial WBA mpona bango bayebi na anglais eza WBA oyo naza classé deuxième mondial. Mike, stop talking. Alors vie position naza nango vie condition naza nango naza na Angleterre naza congolais na signé na promoteur nanga oyo aza anglais. Problème naza nango ezo se pose eza ke nazwi chance ya kobundela titre mondial naza sérieux ngai na équipe nanga mais bayebisi ngai vérité bayebisi ngai eza ke ozwi titre chance ya chance ya kobundela titre mondial mais problème toza nango koza anglais te ndenge oza anglais te soki tondimi kozwa charge ya ke tofuta adversaire mbongo mpo adversaire azosenga mwa mbongo eza ebele mpo ngai nde naza challenger soki tozwi chance e risque ya kofuta mbongo ya adversaire eke toorganize combat na Angleterre baanglais bayebi yo la plupart me bakoya te soit bakosomba live te mpo oza anglais te bazomona intérêt na bango te wana eza baanglais bango moko bazoyebisaka nazoloba makambo oyo naza vraiment sérieux sinon te na yana lekala direct boye te. Alors l'unique seule condition oyo bapesi nga eza omoi soki ngai nameki kofuta adversaire nanga mbongo oyo esengeli epuis kozwa charge ya koorganize po adversaire azalaki vacant mpona bato bayebi na mabox titre oyo Daniel Dubois azalaki nango avant ke kobundela na ozik etikalaki vacant sikoyo moto atikaki yango vacant nde aza na posa ya kozonga Emmanuel Char yake abundela titre na ye sikoyo contre nga numéro 2 po de wonta walda aboyi bandeko boyoki oyo aza koexplike aza koloba ebele wana Martin Bakole mwana mobali oyo nga nazoyeba te aza normal mutuna ezosala bandeko bolimbisanga pourquoi j'ai dit ça bo tellement bakomisi na bango kongo ngo bilanga na bango wana pouvoir manseba na bango oncle na bango donc ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Martin Bakole bando bunda lelo te pourquoi na période ya kabosa salara mambo te. Par contre, son grand frère, Asala Abilo côté. Et tu la bino même vidéo ya na suka. N'enga opese conseil. Avant même toko mawana, de quoi il s'agit? Beaucoup explication aïe. Déjà Bakole, plus ou moins, na habité ceux qui 6 mois passés, ceux qui combien de mois, mais il n'en est qu'au quitté. Ayaki na Congo, plus close de l'eau. Ayaki na Congo, que azana combat. Ana combat et c'est un moyen pour organiser combat na ba pese mbongo ba pese $100,000 en liquide s'il vous plaît na bato ba beta ikop ba le pourcentage na bango a CP là bandeko azaine na combattre azaine na combattre kosaki na ya frapper na ye siko lo nga eleke linga ezake malgré vérité bimaki so ezako que non abat ba yeba ki te ça va vérité bimaki bat ba salela ki ngo même ba émission et fingisaki même gouvernement ya mboka nini bato balobaki te ba journaliste ba fingi bino boyebi surtout bato opposition ba pero loire ba fingi médiocrité à pouvoir et comment boko opesa mutu mbongo
100 000 dollars et là 100 000 dollars en liquide, s'il vous plaît. Même pas transfert bancaire. Tel un niveau de irresponsabilité. Tel un niveau de légèreté. Et batba kamba bato. Bandeko, malgré ça, bakole aye kozonga lisusu. Azali na combattre. Bale bambongo, basali fête, basali bambiance, bakendaki soki boom. Bref, azonga n'est pas Angleterre. Azane na combattre. Quelques mois après, nde aye ko bunda. Et puis combat oya lobara ya kobunda eza muto oya mentionnaki eza na pe eza nango yete muto abundaki naye. Azali na besoin ya retour ya garçon abetaka ye ya américain. Etanga buka na loboko. Aye kobunda na Ilk ya quelques mois passé abeti Ilk. Azumbongo bele. Bandeko. Martin ye alobi ke bino boyoki explication apesi wana. Na ebite so pazozo bato banani. Martin bakola kanti lokola ya mboka tie bato nyonso bamboka tie bandeko bolimbisa ngai. Et malgré azova na poto so pas s'intégrer na ebite parce que soka s'intégraki alingaki azwa risque ote. Ata so alingaki esenga mbongo na bandenge moko boye alinga bimisa biloko bimisi na munoko na ye wana te parce que et tenir debout te eza du n'importe quoi. Bakola aza résident ya UK avant da awa. Il est résident ya awa. Sponsor na ye aza awa. Donc nyonso ya ye aza congolais oui mais résident na Royaume-Uni. Siko babitumba. En fait, le fait qu'il est ici, ils ont tout intérêt. Ceux qui combattent ezali ba get involve ou encore ba contribuer, ba organiser, ba chami tout parce que aza résident awa. Et là quoi le bana que no ba anglais ba bisa que ba on va organiser le combat parce qu'ils n'ont aucun intérêt parce que ye azali British te n'importe quoi. Bakola makasi. Bakola polate et puis abetaka na kao. Garçon américain abetaka parce que buka na lipeka. Ataku twango donc oko bundate et puis ezaki na début ya carrière. Kopola bakola polaka yango na polate. Ba champion du monde babangaki nde azana amakasi. Effectivement, s'il était anglais, nde la minute aza champion du monde. Yango même son frère alobi na yena suka to tia bino image wana. Pourquoi? Parce que tellement africain, bino boyebi ndele baba raciste. Yango bomoni abundaka pe souvent te, abundaka des fois une fois kana année. Et pourtant, ba Anthony Joshua tanga bimaki sika. Ando bundaka ta mususu 2 fois voire même 3 fois na année. Vu que tant pas abazo pela na vraiment makasi. De so abundi abeti nde sala ke no muto mata malembe. Siko ye ba okanga ye balinko ko baloba nini ko chaye abunda to lo ba ko organiser voilà ba combattre na bato baza mo likolo na ye pourquoi po ba yebi ki a gagner ozo ba ceinture wana vu que l'Afrique bilo boyimi ndele baza ba raciste siko ya nango raison te par rapport ba mambo ya zo bimisa zo lo bana mambo to ezaka ki misu makasi na ko cha molende yango boyoka na suka yana opese conseil azo bisa bato za na bango za na entourage ya mabe parce que normalement falo so comme champion du monde bato baza pemeno bazo ko aider yo te d'où il faut kabwana na bango. Donc c'est comme si na yana pe courir les rapenza bien te parce qu'apparemment au début c'était son frère mutabanda ko conseiller mais on dirait un moment à l'achat qui a combiné plus koyoka bato mususu ne conseil yana pesi na suka parce que apesi message yango plus na anglais a introduire qui na français a continue à développer qui en plus na anglais na suka nango aya ko chiter lisu na français pour na bato peut-être ba koyoka anglais te le message yana pesi na suka ezake et bon je sais pas zo déranger na nini alobi que à chaque fois yazo organiser ba combat na ye ba mamu na ye leki na ye Martin a dit déranger ye je sais pas zo déranger na nini wana na yebite so pas zo senga ye pe mbongo je sais pas trop mais bon na yebi penza te mona pesa détail ça te parce que moi apesi détail te alobi na ebandelo bandai ko na bandai ko sa musala en fait c'est comme ça bandai ko sala coaching mais après
okomi na bato na yo siko bato yango bazoyede na bango mpe yo te. Normalement fallait aussi okoma déjà champion du monde meta bisika ozali. Tu dois te débarrasser de ces gens. Effectivement, malheureusement pour lui sikoyo tozongi na likambo tobandaki koloba mpo na bacompétence aza vraiment capable, aza compétent, aza makasi, akobeta mpenza n'importe qui. Donc bakole ndenge aza na bato batalaka boxe poids lourd, bato bayebi oyo balanda bakombane mpe batalaka bato mosusu oyo baza top lelo ya na mutu moko te oyo bakola kobanga to mutu moko te akokitie mutu na se facilement aza te aobunda mpenza amakasi. Sikoyo aya kokosa ke fo aluka abundela ceinture monene na ceinture monene wana eyosenga ifo mbongo bayebisi efo afuta adversaire ye moko epuis aorganize ye moko n'importe quoi ezala wapi ezalaka te me ndele bayebi kende baza na so baorganize combat baza na intérêt bana bénéfice mpo bato bakokota bango bato baolia mbongo batike bakofuta na mbongo ekota ya ebele bamilio ekokota ya ndenge ya dega bapublicité koya donc en fait epuis ye biloko yaza koloba nayebi te so amoni nani zoba to nani yuma mpo aya kokosa bamambo oyo aye kokosa wana. Ils ont tout intérêt ya koorganize combat ata mpo na bongo te mutuna eza bakomba nyonso oyo ya bunda komba auti kobeta Hulk date de plus ou moins 3 mois passé qui a organisé nana futa ye mbongo kombo abeti Hulk nana futa ye mbongo nana organisaki parce que mbongo si azwaki 100 000 déjà soki combien de mois en avance po ezalaki ya lokuta si aliaki babuma asilisaki na babato na ye qui a organisé c'est lui qui a organisé c'était pas lui avant bunda na Hulk abundaki na yoka français congolais wana abeta ye kao azwaki soki dans les plus ou moins 350 000 ndenge toyoki sikoyo bakomba nyonso abundaka bambongo nyonso azwaka asala na bambongo wana nini si réellement il faut yenda bimisa mbongo net worth ya Martin Bakol eza ya 1.6 ou 1.7 million net worth na ye sikoyo nayebi te bandeko bolimbisa so naye kosala émission eza kaka ke bakongolais ebele mitu osala malamu te na Congo toza na combien de sportifs toza na combien de disciplines toza na combien de départements toza na bana bacompétent baza na passion ya mosala mais nana kosupporte bango basket kaka ya sport ya bien oyo mutu fo alata parce que chaque sport eza na teni nango okolata n'importe quel basket te mpo oya kobunda box na nini na ring na tatami il faut lata eloko moko oyo fo oza confortable ya na babana ebele wana ata mosu mbongo ya basket apamba wana yango te mais ana compétence ya kokoma mpe champion du monde towana badiscipline ebele na mboka wana na domaine na sport congolais toyebi tozala na likabo na makila oyoka mpenza moto akenda classe te mais oyoka musique azobeta yo moko mituna mais guitare oyo ayekoli yango wapi en fait c'est comme ça ya na bato ebele na bakongo wana basportif ebele pardon na Congo wana soutien ata ya moke oyo na gouvernement baozwa te ebele baobeta babale wana ebele baza na babox wana mais équipement ya pambo eza te mbongo wapi babimisa ata motu nana kosunga sikoyo yo oza no na poto oyo makambo nyonso eza bien sauf rien oya kotungisaka gouvernement oya kotungisaka bato po bapesaka bambongo epi bambongo ya ebele oyo bakosala nango makambo ebele botala niveau mboka wana ezali na bamakambo ndenge eza ndenge ka nde toyebi 100 000 bapesaka ya liboso na 100 000 wana bandeko na social bakosala nango makambo ebele bandeko twana bana bakolanda babalabala baorphelin bafan de la rue bafazer même na baorphelinat oyo ta mosusu tolipa pambo azwaka te gouvernement atiaka bango ata misu te close de doplesi gouvernement atiaka bango ata misu te bandeko mais bota Martin Bakol azanga mawa réflexion zéro il pouvait pas songer à tout ça sérieux bakomba ganyaka wana Congo bénéficiera nini
ba combat au Martin Bakola gagnera Congo bénéficiera nini to pe ba Congolais ba bénéficiera nini à part kapo a Congolais combo Congolais baninga basala pata mo ba donte ba tour abetaki na kisasa na ka okeno kosalaka ba ambiance na kolalaka bandumba bolimbisa Yuri Kalenga dénoncaki awa alekaki ata bomona ata keno bakola sali badon asungi ata babenga yango nini baclub ya basport ou soit ya boxe ya mboka Congo asombeli bango ata baéquipement parce que ya professionnel et puis azali na niveau ya likolo ya presque mondial avant na Angleterre akobimisa pe ata mwa 10 000 ata 20 000 asali don apesi na nini na département ya boxe na mboka wana basomba ata baéquipement période moko kala ba YouTube tellement ba repère tozoyeba pe su te bino boyebi mokili ndenge ezalaka bamakanisi wana yango lelo ta mosusu 5 à 10 ans passé ozalaka nango te si c'était aujourd'hui bien que towana yango pe te kaka kokascade parce que mpona kosunga motu tu n'as pas besoin de millions nanga peut-être naluka coach wana nalukela ye baéquipement aza na club ya boxe ya bana ya mike aye kosaka na matete kombona ekimi ngai bana mike ana club andeko bapeti wana bamakasi deja coach wana ayebi na ndenge kosakana te babundaka bacompétition balakisi mwana mosusu asi azwa déjà ceinture ka ndenge ezalaka ya différents quartiers tout ça et vous sentez que non bana baoboxe e bayebi masolo donc botali mpenza bana wow ke bana lelo vraiment so baencadre bango bien bakoli bien bazolia bien makambo nyonso bien mais bachampion du monde te lobi Congo ezwi batrophée mais nana kosunga bango coach wana azolela alobi to wana équipement te ça coûte combien baéquipement pam bana ça coûte combien équipement moko ya boxe ya mpona mwana moko kozala combien na ndimi te koleka ba $20 sikoyo nde club wana gouvernement koka peut-être kosunga lobi to bimisa ba génération sikasika baya kobebisaka mbongo na Martin Bakole mutu ana poto aza bien makambo nyonso bien et ye moko Bakole yango kimboka tie bandeko bolimbisa ngai tellement kouta village mutu ezoko fonctionner tazo réfléchir te azoloba azosala makambo parce que nayebi te so mpe babato nino bato basoufflaki eke no beta sous bord moko boye ou encore les amis c'est triste et regrettable bolimbisanga peut-être langage nange kozala un peu trop il y a des choses qui énervent franchement c'est révoltant komona makambo ezoleka na Congo bana bakokufa na bahôpitaux mpona manque ya peut-être matériel mwana botami prématuré couveuse eza te bana baza kokufa na 100 000 wana bakosomba combien de couveuse mpona koprotéger bana bazala en vie mais bakende kobebisa mbongo bakolaki na komela masanga na babato na ye na basheri na ye bamakangu na ye bakende nzambe na ngai Congo mboko bandeko oyebi nayebi te des fois nga makambo boye matanga mafuta nzambe akosunga tokokambaka mboka wana un jour Congo ya mboka na biso bapoto to yango pour un temps tokozongaka tokokota na baparlement tokokota na bagouvernement tokokota partout ka mpona bonheur ya Congo bamambo ebele kosila baje ya pampambo oyo n'importe quoi e azokapata soni ta ye lisusu ta biloko azoloba na monoko nde mwana mwa moke amoni bato mitu esalaka te bato barefléchisaka te e ndenge aza na prochain combat na ye eza na fixe te eyebani mpe te abunda na nani eyebani mpe te abunda avec qui c'est vérifiable c'est simple même na Google boko vérifier yango mais aya akokosa bato lokola bazwi gouvernement mobobe oncle na bango Chilombo aza wana bakoya nde balingi basala oyo balingi eza mawa eza pasi mboko oyo nzambe asunga nayebi te so naloba su nini et son frère n'est pas d'accord il a son grand frère aza pe boxeur ape champion du monde ex-champion du monde ya babenga yango nini ya mi-lourd aumeli na ceinture à défendre ceinture pendant combien d'années ce qui presque plus de 3 ans bauto botola yango ka je crois année oyo
totiela bino nini message na ye na suka ndenge asengeli ndeko ne pardon et puis ndenge apesi conseil atika ba bêtise o azosala. Ça c'est foutre la honte na batu na famille na ndeko na ye. Hein? Junior abani kozwa ba sentir lelo te ba trophée soki sentir lelo te avant même ye mukoni nango akendaki kuna bomona ya leka na banini bakena kopesa ba mbongo en liquide et puis Martin on dirait aza moi ba position je sais pas trop peut-être moi likolo ke ye bon loba peut-être ye po abanda moi kala mais lui on dirait vieux na bité ye pas vanda vieux au Congo souvent on dirait que na Congo mingi ba Martin Bakole puta ba Martin Bakole puta ba Martin Bakole puta ba Martin et puis singa kanda bande obolimbisa ngai j'ai pas aimé hein. Et ça passe. On a le bail utiliser les réseaux sociaux en bien. S'il faut dénoncer des choses, dénonçons. S'il faut qu'on appuie, qu'on supporte, tout ça là haut. Message les gars. Et qu'on règle ma ambouibélé. Et règle ma ambouibélé. Bolanda Junior. N'enga pesi donner conseil. Je crois, dans l'introduction, tu me dis que tu briefing ya ma ambouibélé parce que il a plus parlé en anglais. Alors, ben, moi, je en français. Et c'est ça. Moi, c'est la grande dame, mais si c'était votre première fois, en tout cas, moi, les bonnets, ça allait bien. Et tout le monde a une balle à des bonnes choses à vous. Moi, like. Et surtout, moi, partage. Bah, tout me soupe un message. Je vous aime. Merci beaucoup. Au revoir. Tolandi Junior Makabu, grand frère, il y a Martin Bakole. Mon côté, na ma solo box. Na mamba bitumba. Donc, baza vraiment famille moro bato makasi parce que Martin côté ma mona yi mukolo kake mais tellement makasi nzoto ezali to bossa vraiment fierté en mboka quoi. Mabimande na buzoba. Je fais aujourd'hui cette vidéo pour répondre à mon frère Martin. Martin, je vais te stopper. Te dire de ne plus commettre des erreurs que vous êtes en train de commettre sur les réseaux sociaux. Vous avez une équipe bidon. Vraiment. Because people hand you who don't know what to do. You should be long time world champion. True. Because of people hand you, they cannot do anything, and they're thinking, then they can disturb me with what me I'm doing. Long time you are following my way, and today you should be world champion. Because of them, look at you. Yes. They cannot even make you world champion. But what they can do is to send you all the time when I'm preparing to fight to disturb. That's wrong. I want you to stop it. Stop it now. This is my last advice, and you go to your last chance. If they cannot make you world champion, leave them. Stop blaming my country. You are a Congolese. No matter what they're gonna tell you, no matter Falo what pesa ta do, message na Chiluba papa, elle est bien. You are a Congolese. And all the time, Congolese bring support to us. Don't forget that. Thanks. Et je demande à tous les Congolais de pouvoir pardonner mon frère à toutes les erreurs qu'il commet. Vraiment, ton frère c'est un aventurier. Restons unis pour un Congo fort, prospère, et allons de l'avant. Et je vous demanderai de pouvoir qui n'a pas de concurrent. Et il a son deuxième mandat. Fati Mouelon. Merci. Boyo qui me change, il y a Junior, il y a champion. To soutenir Mkonza Mboka, le président de la République. Fati Mouelon.